nyonso ya Congo Suisse Télévision bisika na so bozwami bozolanda biso. En tout cas, merci attention na bino bozo salela biso tango nyonso na kati ya chaîne et bozo continuer toujours na ko s'abonner. Merci beaucoup. Continuez toujours na ko s'abonner, bo zapete émission na bino kitoko o bobengaka Karios, c'est so bomoni ngai servante na bino Rachel Gikanji, la servante de l'Éternel, aye liboso na bino na émission Karios biso na kati ya Congo Suisse. Ya kosambe zalakate atabo moninga atabo moni dona donc biso no stolo komoko soki boyoki émission oyo Karios, ça veut dire que c'est émission ya bana na nzambe o bana na nzambe belé balandaka. En tout cas, continuez toujours na kolanda biso, bo continuez toujours na kolanda biso, bo zapete et boyebi bien émission o ndenge ezalelaka soki bomoninga bomoni pe musala nzambe. Donc à ce moment ici, nous avons fait un grand remerciement. Puis mbote belé na yemoko numéro 1, le number 1 pour le chaîne Oyo. Au bazo benga na koma maître John na Suisse. Motema maman Micheline esika bozali en tout cas papa. Merci beaucoup na onion so bozo sala pona biso. Yemoko le superviseur Papi le Congo esiko zali papa motema monene ozana ngo en tout cas bana bazo sepela toujours. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Au bazo landa biso le caméraman esika zali bonjour les réalisateurs bonjour en tout cas bisika nyonso bozo capter na Suisse, na Londres, na Paris, na Chypre, partout où vous êtes, bozo landa émission Oyo Karios, to pesibino bambote belé pi bambote ekolekate. Voilà, nous sommes vraiment au début de notre émission. Toko yambela bino Moussala Nzambo ezali le pasteur bienvenu. Oya kolobela biso lelo makambo ebele akoyebisa biso. Il y a en tout cas soyez vraiment branchés parce que il y a lelo ezande ya makambo, il y a lelo ezande kitoko balobi ba témoignage eza prédication eza en tout cas vraiment boz à la scotcher boz sapete vous allez suivre de bonnes choses na kati émission na biso Karios. Sans plus tarder tozo yambela bino Moussala Nzambe. Oh, bonjour papa, bienvenue. Bonjour maman Rachel. Boni libota, boni santé à église. En tout cas santé za malamu ngolu ndenza bazo sala biso ngolu makasi na sepeli penza na parole pe singai. En tout cas santé malamu bana malamu et puis CV ya mobimba na pesi bango mbote boza pété bolanda émission na bino Kairos oyo eko pambola bino pe ko prévenir prévenir makambo zo ya pe révéler ba choses cachées. Merci vraiment maman Rachel, merci pour notre. Voilà, vous comprenez que toza déjà na ben émission na biso bozo comprendre que malembe nde tozo ka moi son ya C et ça la bien et puis sans plus tarder moi le sambo quoi hein émission weza ya bana nzambe nyonso ya mokili mobimba bozo landa da vous ala scotcher papa moi le sambo et matchabiso na ngwenda nzambe ozala malamu mingi mutu nyonso azwami na ndako na ye ozolanda biso ata na bis ata na métro ata kuna na mpepo ozolanda biso France, Belgique, États-Unis tokobonde la tokotika tango ya Kairos na maboko nzambe mokeli na nyonso likolo na se simbami na yo oza maître ya ba esprit nyonso visible et invisible nkolo yom to bandaka na biso comme alpha jamais moto bandana comme alpha sousane comme oméga te oza alpha oza omega bandeli pe suka bandana biso na émission oyo pambola mama Louise esika zali bomba bango na makila no yesu na ngola pe papa bienvenue pe mama bango nyonso baza kuna bomba ba o nyonso bazolanda biso na émission avec attention pe bazanga te ko témoigner na sima émission oyo na pamboli chaîne oyo wezo sala biso en tout moment tolobela to panza sango na yo Suisse Congo TV Suisse Yahweh na pamboli pe bato nyonso bazana studio et les caméramen Joël pe na pamboli pe ose bango nyonso bazawana na pamboli pe maman Rachel pe ba o nyonso balanda biso partout pe mission oyo e banda na kimia pe suka na kimia na kombo na nguya Yesu Kristo nyonso aza maladi azoza la guéri mutu nyonso aza na ba problème azoza solution au nom puissant de Jésus tolobi amen amen. Voilà en tout cas
comprendre que mission ambiance déjà à vous et bandi. Na partie car ambiance on a papa to ko yoka moi morceau moko mukie ko sala bana nzambe pe bien quoi. Bana nyoso bana nzambe nyoso bazolanda biso à partir à poto et ko sala bango bien puis ah on a Kinshasa quoi. On sepela futila tila biso moi morceau et ko sunga biso to mata lisusu na be wana. Alléluia. Oh liboso kiti na yo ekotombola ngondo oh liboso kiti na yo ngolue ekotombola ngolulika mwako kamwa oh liboso na tomboli Yesu tomboli Yesu akakoli ete o akakoli ete o ali boso akakoli ete o 100% Jésus aumela ali boso akakoli Jésus to molunde likambo akokama okonzi akoe okonzi umela banda Zuwalokumu Yesu Alléluia Mokozi umela banda na yo Mwezo mata Libasa Okonza boye Akoka katali boso ya kiti ya nani Aye komisi Asopi motema nanga Osu Liboso Ya nani Akakolite mokonza boye Mokonza boye Liboso mokonza mapinga Na mibwaki motema Na sopi visible masanjoli nanga Ekata na kateo Mokonzi umela na kariose Banda na yo Zuwalokumu aboye Oye motomo kilako kiko suate Banda na yo Zuwalokumu aboye Oye mwezo mata Oh banda na yo Akakoli mokonzi teo Akakoli mokonzi teo Asopi yanga nyoso Akakoli mokonzi teo Ikambwangolue Ikambwangolu Oya mama tili boso Otombola nani ye Okonza boye Oya mama tili boso Otombola nani ye Usoba na seve Biboso Mokonzi aboye na kowanga na yetu 100% Jésus Mokonzi mubela na mwende na yo Zuwalokumu aboye Ese mwetoni na motema nanga Olongi na Genèse ti Apocalypse Banda na yo Esa meilleur Roma du siècle Et du monde entier Liboso ya kiti na yo Oye kotombola Oh Yesu nanga Ya solo Liboso ya kiti na yo Oye kotombola Nani yango Okonzi umela seko na seko Banda na yo Okonzi Vous comprenez que l'ambiance,
ambiance à Carios bino moko boyebi bino moko boyebi ndenge émission où les kaka donc ambiance les kaka tellement kitoko ya ebele ya kitoko ezali o eza ba surprise lelo tobi ba surprise ezali ba surprise ezebele donc vous avez peut-être continuer na musala na biso tozo continuer biso na bi tolobi na Congo Suisse télévision en tout cas musala les kaka papa John esiko zali merci papa pozo sala biso telaka le double boss balobi double boss Maître John, double boss, na kata Suisse, na maman Micheline, maman la reine mère, maman yo vandisa motema papa John, o vandisa motema ya Maître John. En tout cas, merci beaucoup. Nous continuons avec notre émission. Tolobi ba ebele ya kolobeza lui, tolobi lelo surprise eza et puis surprise à nini. Papa Nabiso, pasteur bienvenu. Ya bio na mokolo lelo eloko ni vraiment alingo apporter na bana nzambe na mokolo lelo avant to kota na be ya mate na biso eloko ni vraiment okoki ko apporter na bana nzambe na mokolo ya lelo la ligne na ebisa mama merci maman Rachel la ligne na ebisa bana nzambe baza scotché na Algérie baza scotché na Francfort kuna na Luanda même na Angola na Pointe-Noire na Brazzaville partout au monde, États-Unis, France, pas maman bijou, Ntoya. Vous allez scotcher parce que na mini toyo, les Camerounais des bandits, na nina yeb sabana ensemble. Pourquoi confinement? Et l'autre on y ne sala ke confinement sala. Et c'est pensant parce que na yeba ke batebele ba osepela, ba oyo kapé ba osepela. Pourquoi confinement? Confinement yaka pona nini? Oyeba pourquoi confinement yaka? Parce que confinement banda lelote. Yoso quand ça on confinement pendant le mais oyeba pourquoi confinement et confinement ngeza ya lolenge nini ouais menaka bonheur et confinement ya lolenge ni mimaka malheur donc zala scotché au mona ke au pambama oyeba pourquoi ça confiné c'est que il y a quelque chose parce que réponse à pourquoi ça la parce que merci maman Rachel. Voilà, vous comprendre que le Congo qui est bien, papa Nabiso, salut pasteur, bienvenue à Zoïb Sabiso. Pourquoi confinement? Donc thème ya lelo. Oh ya memeli biso. Nakati ya mokolo ya lelo eza pourquoi confinement? Donc restez branchés vraiment pour comprendre pourquoi confinement, pourquoi tous a confiné, pourquoi qu'à un moment où il est comme que non bah nyonso monde entier bah bi atolingo voyager souté donc ozawana quand tu es confiné ya wana lelo musala nzambe alinga expliquer biso un peu comment confinement, pourquoi confinement? Est-ce que confinement est dans la Bible? Est-ce que confinement est avant Jésus ou bien après Jésus? Donc nous allons bien suivre notre prédication. Au toko pesa moi 10 minutes na mosala nzambe ayebisa biso, apesa biso, a expliquer biso et puis voilà le thème d'aujourd'hui ça pourquoi confinement? Mosala nzambe to pesi au moi temps ana moké comme ça tu vas parler un peu ya na bana nzambe na bato nyonso ba olanda biso ba comprendre likambo yango. Merci mopanga mopanza sango, merci vraiment mopanza sango mama RNG nalingi kolobela siko bana nzambe sika bazali bozwa télécommande na bino botel misango na Congo Suisse TV. Bozwa ba chaîne na bino nyonso ya mipanzi bochango na mipanzi kande bochakango botel misa Congo Suisse TV. Tozo lobela mama na likambo lelo pourquoi confinement. Sans plus tarder tokotangango na Jonas 1 verset 8 ba kopesa biso Bible oui ça bien écrit tokotanga na livre Jonas ici ka ozali. Je lis la Bible dans le livre de Jonas chapitre 1 verset 8. Nous rendrons grâce à Dieu. Alors il lui dit: qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel pays es-tu? Alors il lui dit: dis-nous, qui nous attire ces malheurs? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Zamba pambola biso et si ko zali loba déjà amen. Amen. Zamba pambola yo et si ko zali
naningo yebisa batu soutem nanga ezali qui attire ce malheur. Même il s'appelle oser resepela na makambo na zoloba. Qui attire ce malheur? Nani azobota malheur oyo pono za la confiné. Na yebisibino tem nanga ezali mama likambo eza. Pourquoi confinement? Yaya na Bible tozui ndeko o Jonas. Et là au monde on yebisa batu. Ecclésiaste yebisibiso et rien est de nouveau sur cette terre. Cela veut dire ce qui était, ce qui est. Ce qui s'est fait, ce qui se fera. Donc, Oyo et Salama, Yango et Salama. Oyo et Zalaki Yango et Rosalaka. Donc, il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Basal Nzambe Bazara en ancien temps, Bisopé dans nouveau temps, Toye Aou. Pourquoi confinement? Tout le monde dit Jonas Sao. Capitaine Amasu Azotou Naye. Jonas akino batama na se ya masuwa. Donc c'est qu'après abotaki confinement na makambo oyo moka sa nini alukaki. Il y a un vrai confinement, il y a aussi un faux confinement. Jonas awa ba yebisi ye pa Nzambe va à Ninive. Le cri de ces peuples est monté vers moi. Cela veut dire l'abomination de Ninive est montée. Il faut la tine d'un serviteur moko à Ninive. Abi Jonas, fils de Amatai, va à Ninive. Mais Jonas a dit bon, ça va, Kolonayoki. Jonas a changé de trajectoire. Il fallait qu'il y ait Ninive, qu'il y ait na Tarsis. Yaya. Confinement ozoloba confinement wana ezana cause nango ezala provoquer monde entier eza confiné mais ezana cause Jonas batini na Ninive mais yaki na Tarsis na pamoli bana nanga baza na Chypre Glody le frère Alex et Voldi na mwana nanga na sera za na Chypre alinya yoka mateya walobi papa naza na posa na yoka mateya tala bato poto baza na posa ba yoka mateya na ser tawaba yoka makamu pona nino vandi confinement na kati ya Ukraine na yebisa yo eloko o epusaki confinement ya Jonas na libumwa mbisi Jonas nzamba atindi na Ninive mais yaki na Tarsis ayebisi kende parce que cri à peuple nanga que cri à peuple kuna est monté mabe comme ebele ba abomination mobali ba balana na mobali mwasi na mwasi mbwa bazobala na mobali siko ngana mituno so mbwa babala na mobali so mobali akufi héritage kotikala nani ya mbwa tala siko dimension ya abomination ya désolation on gola lobaki na Apocalypse lorsque vous verrez l'abomination de la désolation sachez-le que je reviens bientôt. Lorsque vous verrez aussi les chevals blancs monter dans les airs, boye bake ba peste ba maladie pe ba pandémie et ko ravager monde to ça na tawana so mutu mo azana zirika ata na Allemagne alobi amen ko pesa nga makasi na mata so ko zana Luanda kuna so lobi amen ata pa mama Louise ko sala nga bien nzamba pambola mama ani esiko zwami na papa bienvenue yaya confinement ezana cause koza Jonas batindi na Tarsis plutôt na Ninive yaki na Tarsis. Tarsis eza esika yozo kima esika nzambe atindi oti. Nzambe so atindi esika kende esika na c'est que azan nzambe a prévoyaka déjà makambo sala makuna. Donc ako azan nzambe azan visionnaire alikambo. So apesi vision, apesa apé provision. Sans le savoir Ninive ezali na provision pour na Jonas. Qui a-t-il ce malheur pour la confiner? Yokuna na Ukraine, na Belgique, na France. Na États-Unis, on a confiné 2 mois en boyo. On s'ala soute mbongo zwa pour olia. Ozo kende soute musala. Église eza okangama. C'est le papa na biso Patrice akangi biso. Abi mokola suko bokenda église okangama. O eza kaka rebondissement. Nzamba atali biso ka mo rebondissement muke, a rebondir biso poison sa biso en ordre. Jonas akimi na Tarsis bandeko. Qui a-t-il ce malheur à confinement? Batusu baza na confinement ba batele pourquoi malheur wuti wa? Jonas akimi na Tarsis.
na Tarsis kuna mukumbi bato masuwa amoni ke bato komo dinda te toko tuna mutu aza awa asambela nzambe na sepela na Bible bakoma so moni wana kaka na Jonas 1 verset 8 kitati na ba 9 10 batuni ba akeiti na se ya bato talaka mutu soka atire malheur ye moko azalaka azala munoko makasi epi so botuni omona kasala mutu munoko makasi yo atire malheur à monde mais yo moko soko aussi sa malheur ngo te ou atire coronavirus na monde bo sali ba complot mais yo moko so yeba ko si sa coronavirus ngo te fallait siko ici la pa na bino moko avant mais bozo kanzane te ko frapper ba pays mususu mais ko frapper pe ba pays wana te c'est que nzamba zana en œuvre lobo nzamba zana ba RDC oyo atika ete mutu aza na France yo pandémie yo ko joyeux te na kombo na nguya Yesu Kristo loba amen. Jonas akimi na Tarsis bandeko mama Rachel elo ozoka musangai batindi yo na Ninive okimi na Tarsis bato nani capitaine na masuana alobite tozoka neti mutu aza na sa bato toke no tala nanu baketala ba moni Jonas okay nzamba tindaki na Ninive yake na Tarsis siko masuwa bato komo udinda à cause à quoi ezalaki désobéissance sikana yebisa yo désobéissance nyonso okosala nzamba akoto na confinement loba amen amen eloko eza clé na confinement ezala désobéissance tala monde ne komi bato ba désobéir nzambe ba linga su nzambe te désobéissance totale mwana mwa mutu na mutu bazo balana mwasi na mwasi ba balana quelle désobéissance exemple provoqué dans le monde est ténèbres mais la sima ya loboko monde de ténèbres wana nzambe alinga zongi sabatu en ordre c'est pour cela que vous avez confinement nzambe alinga zongi sabatu en ordre cela veut dire désobéissance de Jonas yango epusaki ke masuwa ebandaka kozinda tela siko désobéissance à mutu moko mais et qui kozindisa batu na Tarsis et bando zindisa masuwa na Tarsis mais bango ba yebage loko te eza lokola désobéissance ya batu moko boye mais biso to comme civil ba sort na monde parce que ben crédit baza ba ndi manzambe te et siko za loba amen na continuer les choses amen voilà nzamba pambola yo OK liboso amen wale bongo lisaba makambo ebele amen wale longola maladie pembe na yo amen wana ezongisa circulation normale ya misala ya ba classe ya ba église partout confinement ezana nani critère mongo eyo nzambe a faire confiner abatu soit diable a faire confiner abatu diable a faire confiner bino na likamuye moko asali mais a confiner bino mais souka na ngweza la désolation mais soki nzambe a confiner bino c'est que au désobéir à tel point que faut que ça bino confinement pour ezongisa biso na mulongo sika na yebisa yo confinement e ko koma na moment moko même ba voyage et bando senga vaccin à Covid 19 wana baroninga mutu no ça va voyager no ça bino biloko eza et ou ta fraîche na lola o collage ando yebisanga et comme na moment moko avant voyager ba beto vaccin à Covid 19 ba changeango forme boke babana na nzambe na so bino makambo ezo uta direct lola ba no loba avant voyager faut so vaccin moko ba changeango kombo na yesu bino de makambo e bandoko yaka même dans la frontière alors faut ça la keba désobéissance ya mwanande eza makambo ya confinement ceux qui peuple désobéir Jonas a désobéir yango sikoyo capitaine wana ya masuwa zo tourner qui a tué ce malheur eza attiré parce que désobéissance ya Ninive akendaki te ake Tarsis tala sikoyo batunde bando zinda tala confinement continue bamboka RDC Paris nyonso batu bakomi confiné batu bakomi vivre malheur à cause ya batu songolo mpakala cela veut dire diable a utilisé batu et puis na sima ya confinement nzamba lingi azongisa batu en ordre cela veut dire soko zalaki pasteur prophète obiso toza ba apôtre évangéliste soko bando tamula mabe c'est le moment de désobéissance nzambe c'est le moment ozonga
yango na déclarer mutu moko o azalaki otambola bien te na nzambe na communiquer onction makasi nzambe apesa ngai et sensibilité ya kolinga ya kokota mozindo na prière et si koza o recevoir onction wana ya makasi ya ko prier 0h 12h 17h reçois ça au nom de Jésus. Maladi moko te ko telemela tant que nzamba bishima basakoli ya mosakoli bienvenue a telemi liboso na yo. Myoma sida prostate onion se manotungisa yo. Lokola obéir alliance oyo na libérer onction ya guérison miracle au nom puissant de Jésus. Circulation zozonga bientôt au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na pesi siko mitundo na code 19 et cette terre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. O Nazareth nango ebele ya ko partager faute à temps parce que na kati ya etando miké soit etando inene eza faute à temps mais on a ngana yebisa ya mozindo benga ngai na plus 243 85 41 10 762 plus 243 85 41 10 762 désobéissance na yo et kosala ke ba confiner yo alors tant confinement goya akolela te alors confinement nzambe était yaka et puis ça ezalaka école de fourmi soit école de formation mais confinement satana ezalaka nde désolation cela veut dire kufa na kufa nzamba pambola bino nyonso olanda ngai maître Jean Nazirique pe motema na yende mama Micheline yoka liloba oya confinement désobéissance ndemte amena confinement tala Jonas nenga kindaki na ko zala confiner na libumwambisi OK zala ki marque type ya Yesu a confiner libumwambisi pe eloko mona osepe la maman Rachel pardon pona kosilisa eke confinement ezalaka so confinement fo senga mawana nzambe ndenge Jonas asenga mawana nzambe na kate libumwambisi asengi mawana nzambe nzambe so ko bikisinga libumwambisi na kopesa yo action de grâce na yo eko sauver yo mawana nzambe tango zo senga ngo pe ba offrande no ko sauver tango Jonas abimaki peuple ya Ninive sepeli tika ete peuple nyonso monde entier na liloba obo sepela parce que confinement ezo sila nzambe a changé tactique ya jeu azan nzambe abasakoli pe nzambe abisima nzambe pambola bino amen tolobi amen. Voilà, merci. En tout cas, liloba mo kitoko makasi bandeko nanga bandeko balandi bisika no soboza monde entier vous comprenez que lelo ezalaki makamba confinement lelo mosakoli bienvenu le prophète bienvenu ayeli biso makamba pourquoi confinement bino mo comprendre vous avez compris que confinement banda lelo te yeka boete donc et bandaka déjà kala na tango na Bible komami na Jonas azalaki na bumamisi azalaki donc il était confiné na kati ya bumamisi et après asengaki mawanzambe et azalaki libéré biso pe lokola mosakola biso to sengaka kaka mawanzambe kozala bien makasi mosel na nzambe prophète bienvenu to landi liloba nzambe to comprendre que confinement yango yonde tozo vivre awa na lingina tuna mwa mutuna moko papa au loba que l'oromo a très important il y a de faux et de vrais confinements expliquez-nous ba lanzambe ba Holanda il y a de faux et de vrais confinements comment faux confinement ezandenge nini vrai confinement ezandenge nini voilà nzamba pambola biso mama Rachel mama RNG nzamba pambola yo vrai confinement na faux confinement yaya na faux confinement au mona bana na nzambe ba ozala torturer musala bandokelete mbongo kolia ezate et ozalate tala faux confinement sike suki sarabiso mbongo kolia ezalate mbongo ya kosala ba makambo ezalate bat ba confiner école ko kendete église ko sambelate tala faux confinement ba confiner parce que ba yebi mama ka soko sambeli nzambe akoyoka pi akisama wana ye ba kangi penza mais vrai confinement et c'est école de formation au moins vrai confinement tango nzambe akotisi Jonas na kati ya libumwa mbisi eza lokola yemo akotisaki bala biso landi na kati ya Jonas on a dit l'Éternel envoya le baleine le poisson ouais ça baleine atindi nani poisson akende ko kotisa Jonas libumwa mbisi na libumuna ya mbisi yango wana siko na kati ya libumwa mbisi ngana kamoka fallait kufati mais bisiko ebike na minute biso to kufa nzala eza déjà faux confinement OK Jonas avandi azo pema azo respirer eza vrai confinement parce que nzambe a confiné azo pesa epé souffle de vie na kati pe ko pema kamunyonso siko ngana notu na biliani na bandolia kuna parce que na libumwa mbisi
bilia wa nani na michopa miss na ebite so alia michopa miss to nini vrai confinement et bomanzala te vrai confinement et kangara be école te to mona ina ba moment ebola yaya ebola lekia ba confinement ka biso te mais ebola esa maladie moko très mystique même caméraman ala nangai ayebi ke ebola c'est très mystique Covid-19 mystique a kosana te vrai confinement eza ebomanzala te ebomaba ba église et puis équipe ça bat bon nzambe na ça ba nzambe partout au monde moni ba vide beaucoup mina ba vide parce que beaucoup sur l'église à part église intimité non personnelle oui mais église et ba ça rappelle un plus voilà merci voilà merci pasteur bienvenue prophète Moussa Koli non comprendre que confinement ça mais na kana bino ba pasteur na kana bino ba prophète na ebité pe bino kanda na tozolanda actualité mikolo yo nkonzambo ka pesi prolongement il y a confinement normalement fallait s'arrêter mais a pesi prolongement pas bino basala nzambe ezo pesa bino kandate ezo lobela bino nini na prolongement o ya confinement mokonzambo ka alobi. Merci maman RNG na politique est normal parce que chaque politique ezalaka na ba suprême na bango parce que suprême mususu ero eneti OMS aza suprême ya ba tebele OMS soit représente a sali déjà moi eloko moko boye accumulé na ba pays belé et puis moi ba pays wana ba tosaka na politique boyza nango normal mais la dimension spirituelle ba été nzambe nemta ko sala ke ba makambo eseter soto landeliga ba medese ba sukia ba medese ba za osuka nzambe nde fois cha loboko to bondela pona ba medese ba zala inspiré pe ba sala la recherche ya ba médicament malamu. Oui prophète to continuer na ka église ba ne belé o baza ba bébé spirituel ba bébé spirituel na ka église ndenge confinement ezo poussa na kaka ba bébé spirituel wana busana ba onde nini et puis en plus ba offrande tozo ba offrande mikolo bino basana nzambe ba offrande ezo kota te yebisanga ba temps oyo ba église ezo ko évoluer ndenge nini ndeti na kati église na yo musana nzambe osala ndenge nini voilà nzamba pambola yo wana eza cuisine interne tokolo bango te boye pona église na biso wana eza cuisine interne wana eza ka pona bana CV ya main wa motu eza pona ba bébé spirituel c'est le moment ne confinement peut ezo sunga yo esungo pourquoi c'est le moment au méditer au kota na dimension intimité makasi osambela kaka air moso église intimité makasi mais ya okokango te bino mutu bopusaka bango voilà merci maman la foi na peut-être ezana mukie eza mukie yango tozoloba tant tondo teya ke bot komaka ba prédication et comme na moment mo boye bo mona biso to teya pena susu to kuta na boyete parfois ezana ba média tout ça moment de ba vie dango yango ba prédication oyo koma esunga yo ba prière auto pesa rabito ndo pesa bino esunga yo zo ba kaeno wana yo mtoza bébé spirituel yango wana na yebisa bino ba moment to teya bo garder yango bo garder ba suivre yo esunga bino même yo bébé spirituel tant ndo teya bando yoka mais vous allez prudente te bible lobi na biso à cause de ta faute que tu perdras l'héritage na Jérémie 17:4. Voilà, vous comprenez qu'en tout cas, émission Zoleka qui va surprise, c'est belé, bana France, bana Paris, bana Lyon, on a Audrey Mawada. En tout cas, gros bisous à toi, non, c'est Pelano Makasi Mikolo. Toujours continuer, tu vas surprise, c'est belé. Surprise, à un témoignage. Tout le monde témoignage, papa. Obiba témoignage musala nzambe prophète bienvenue osala ba makambo ebele tolingi sikoyo bana nzambe bamona bana mikili nyonso bazotala biso bamona tozala tokoma na moment na biso ya témoignage toyokana no témoignage oyo ezosalela biso témoigner monene ya nzambe makambo asaleli ngai ya mingi koleka tomona mingi babela bambasu bakufa mais nzambe pasteur bienvenue aza makasi et puis aza nzambo asalaka makambo nazoloba ekomela bino nyonso bisika bozali oyo baza na États-Unis na France partout monde entier
Kola ekomela bino. Pour nazoloba makambo nazo se vanter te. Nazoloba makambo oyo eza réel. Komona bomoni ngai a bonne santé eza pona pasteur bienvenu. Asambelaki pona ngai. Nazaki ebembe. Abenamaki déjà ebembe. Nazaki moto akokufa grâce à la prière ya pasteur bienvenu nde bomoni ngai naza boye. Soki nalakisi bino bokomona naza makolo na ngai nyonso mibale eza différent. Bokomona moko eza pembe moko eza mwindu. Alors nazalaki moto ya kokufa. Nazalaki moto ya kokufa ezalaki ngai 3 jours na kufa. Mais na mawa ya Nzambe na bolingo ya Nzambe atindela nga mosali na ye papa bienvenu ayaki ko intervenir na kana ngai. De amona ayaki lelo pona ya kopesa témoignage na kolakisa bino lokolo na nga oyo eza pembe. Asi bisika nyonso bozali bozomona pe bozolanda ngai. Lokolo na nga oyo ezali mwindu. Bomoni yango ndenge ezali eza différent makolo nyonso mibale. C'est différent na bika na liwa à cause ya pasteur bienvenu na ba prière na Nzambo ya salelaka. Oza ba tout ba bébé spirituel kondima biso za ramuki mais Nzambe tanga stala na basali na ye amatsaka bango foi na biso na ya basali za ndenge moko te. Amen. Si tozali bana faut se confier na basali. Bisika nso zolanda ngai se confier na mosala ya Nzambe papa bienvenu. Soko za na problème okozwa solution. Amen. Bisika solution ezalaki te papa bienvenu à cause dans Nzambo ya salelaka. Amen. Okozwa solution. Témoignage na ngai ezalaki wana bengami na kombo ya Belbiche Zitisa. Bisika bandeko na ngai nyonso bazali partout na Lubumbashi bazolanda ngai. Belbiche bengamaki ebembe ye lo azanfi. Loko nazokumisa Nzambe ya boa. Voilà, tobeteli Nzambe maboko. Papa, en Nzambe za malela tuna ambiance na toka. Telingi moi lolembe moko komalisa biso lisusu na ba dimension mpo tozochite ata okenda kochite na biso na loyembe kosala bien. Alléluia. Mama, 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 mama. Ibabo, bo, 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 bo. Mama, 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 mama. Akozanga yo ngarasuki pardon. Musikana yo binanga na placier. Musikana yo binanga na somoe. Wapio, 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 Osa motema nanga ezana sombola Yesu. Kairos. Osa motema nanga ezana sanjola yo. Ematina molimo nanga yo. Nayemba yo ngai. Ekotina mabanzo nanga yo. Osa motema nanga ezana tombola Yesu. Osa motema nanga ezana sanjola yo. Ematina molimo nanga yo. Nayemba yo ngai. Ekotina mabanzo nanga yo. Kairos. Babenganga zoba pona yo Yesu nikambote. Bafinganga yuma pona yo nanzima nikambote. Babenganga bolole pona yo nanzima.
Jésus, Alléluia. merci, 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 en tout cas. En tout cas, Alléluia. Merci beaucoup, merci. Papa, mot de la fin, pour tous comme vraiment tochiter l'émission d'Abisso Carrios. Nangina lobela bateau bazar partout, le temps des miracles n'est pas encore passé. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Amen. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Ce qui nous amène à Koufa, meka o amosakoli bienvenue. Amen. Bana CVA nyonso partout boza belé, moyena tanga bakombo ezate, mama Geneviève Muteki ya mama pangu ezonga kasusu te. La femme la plus belle, maman Augustine Bomenga nzamba pambola yo, et puis na bo sanité bato nyonso baza na Luanda, maman Louise et maman papa bienvenue, maman Annie et puis bato nyonso et maman Bijou toya na France kuna nzamba pambola yo. Nani ko yebisaka bato moko soko za na problème benganga 0 plus 243 85 41 10 762 plus 243 97 60 75 480 et aux alamalamu. Alors on a pas moli bana CV à nyonso à la serein sika bozali boma bos abonner massivement et puis moi na big sika ozali pambolama et puis nzote za malamu nzamba pambola bana CV à nyonso na tangi et bango nyonso so na tangi mama Lorian la sœur Lorian bango nyonso mama Chouchou na nzamba pambola yo papa Arma et puis batu nyonso baza et partout papa Germain Zamba Pambola Bino et Siga Bozali. Alors maloba na zongi si papa maman Rachel ya motu ya Zamba Pambola Bino la Carrios bolanda ngo sabona Carrios émission moko bien, émission moko bino moko bomonité. Pour comprendre qu'il y avait de belles choses, il y avait de surprises dans cette émission na biso mais faute de temps tala ka télévision té maman. Télévision ezali radio té moi bilili bomoni lolonge témoignage l'équipe bomoni presse ça qui en tout cas continue na ko s'abonner pour continuer na ko s'abonner na chaîne Nabino de référence ezali Congo Suisse Télévision. En tout cas, je dis merci na bandeko balandi nyonso o balandi biso na émission Carrios. Ne zappez pas, continuez toujours à vous abonner à la chaîne Congo Suisse Télévision. Ici, papa John Azali, le maître John, Moté, ma maman Micheline. Merci beaucoup, papa. Na ko continuer au bozo sala po na biso à Congo Suisse Télévision. Double boss. Balobi double boss. Pour l'équipe bango. En tout cas, maman Micheline prend bien soin à papa John et kozala malamu mingi. Nazo pesa merci nanga na balandi nyonso ba obalinga kanga. Merci, continuez toujours. Ya ko pesa nga ba suggestion na bino et ça langa bien makasi. Voilà, nous sommes vraiment pratiquement à la fin de notre émission. Et on vous retrouve à la prochaine Naloye Moro. Et ça la biso bien, tozo bima Naloye. Alex